Oji mamacita, tu tombes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à ma toi. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. Oji mamacita, tu tombes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à ma travers le Mininga. Oji mamacita, tu tombes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à ma travers le Mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage, je deviens rage quand je suis dans le... Mbote libota nangai mbote na bino. Ndekaka ne bande tout mon aki que toza na commune na Barumbu. Oui, toza na commune na Barumbu. Donc na droite na biso be passe ba monter zo route zo kita. Donc waneza Prince Kabambar. Donc Prince Kabambar oyo toza na direction Kasai, ouais. Donc tout est mis na direction Kasai. Tout est total la terrain moko eza awa eza bien. Na yebi ke ba pona bato balingara Kasai et balingara Barumbu ba osepela na ngotoko tanana. Voilà, donc awa toza sko liboso a lupango. Liboso a lupango to ntola ka maradam na musika. Donc maradam eza immeuble auto mona liboso na biso oyo. Ouais, immeuble wana nde makadam. Bon, tota sko environnement. Awa tote miga liboso a lupango tota avenue. Donc lupango eza entrée. Place Totelemaki ezalaki direction Kasai. Soroke avenue tout droit à droite kuna ok Bokassa. Donc ils ont 5e ou 6e parcelle na asphalte na macadam. Donc sauter na macadam na musika au mona lupango, sauter na lupango au mona macadam. Bon, ils ont liboso lupango pekaka. Donc continuité à venir en haut. Donc on a tout l'accès environnement. Bon, toko tanos ko na kati. Voilà, donc toko tisko na kati ya lupango. Lupango oyo mobimba ezalaki 20 sur 21. Ba divisé en haut par 3. Par 4, pardon. Donc, mon liboso zwaki 4 mètres, mon balé, au bon mon étage, au wana, ils a 4 mètres. Donc, dans 4 mètres, à comme dans le premier niveau, mon toit à l'andier, place ndako babuka qui zali, à zwaki 6 mètres, et place ngana telemi, ils a 5 mètres. Donc, bon voisin, à zwaki 4 mètres, mais à mati déjà niveau moko. Au à l'andier, nan abandi misalate, donc, à zo stocké ka biloko kalata ko banda misala. Biso awa donc tobanda ki pena misala te mais bomoni voisin na gauche na biso abandi musala donc ba brique o eza liboso na biso eza ba brique ya voisin donc wana lupango na biso bandi na mur oyo oyeti na place libaya o ezali voilà donc awa place libaya o ezali nde ezopesa biso 5 mètres donc libaya oyo place libaya o ezali ouais. Wow, place papa la Kibiso nde Pesibiso 5 mètres. Donc longueur na yé nde aza 21. Donc voilà un peu. Et puis ba brique oyo. Ba brique oyo to moni wana eza ya ba voisin na biso oyo azo tonga déjà. Donc voisin na biso oyo azo tonga ba brique wana eza ba brique na yé. Donc moni ba ninga nde déjà ba tomboli. Donc moto to la c'est 4 mètres et wana kuna. Donc aza déjà avant. Biso awa to ana 5 mètres sur 21. Donc 5 mètres fois 21. Et ça terrain vide. Biloko nyos pomoni oyo o ba brique o ba nini ya ba voisin. Donc lupango esuki awa te to la sa continuité na yango. Donc lupango oyo ba bandi yango na prix à $52,000 à discuter. Donc $52,000 à discuter. Pourquoi? Parce que par rapport à prix na bango bazo souke là to pesi équilibre.
ya prix na bango bazo soukela ti place na ndenge to bandeli yango. Donc bomo na mur lupango soki na batolti na mur oyo fenêtre on est petit Congo. Donc bazan ndenge moko na place nous trois autres on a 4 mètres on a soukeli des places donc place oyo ya soukeli na point kuna des places lupango et soukeli. Donc voilà un peu explication. Il y a terrain en ndenge ezaleli. Donc awa na bandeli $52 000 à discuter par rapport à plafond na bango nde bazo soukela. Nous parlons de 5 mètres sur 21. Donc ça terrain vide. Donc on a tobimi libanda, toza déjà na avenue, tozo bima na biso pour na ba oyo bakozala intéressé ndete to travaillera toujours au bengi biso to koyeba ndenge ya kokutanisa yo na propriétaire pour la négociation, to robanda na visite, négociation, vérification document après ndete to relekana virement soit couper sa mbongo. Donc voilà un peu ndenge to salelaka. Donc wana tozo bima déjà tozo la qui sa avenue ndenge zali. Donc avenue za monene 2 véhicules et voleka très bien. Donc ça avenue moko te ba venir mikie ba mai non, les avenue moko très bien. Donc wana to poussana to comme déjà maradam yango wana to poussana na maradam te boyebi ko filmer, ils allaient un peu interdit. Merci beaucoup.